Et voilà, très chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre site que vous aimez beaucoup, clébois.com, balobi osambe, site à jeune, donc tokos quoi. Vraiment grand merci à de la nation, l'homme invisible, babia zarane visible, azali invisible, donc unique à son genre quoi. Grand merci na yo papa et puis grand merci comme ça na binonyon sobolingara site na bino et puis votre humble journaliste na comme bon ya belle d'abense qui est la spéciale. Babi mille fois canon tokos, oya boya salamonde na ko d'ailleurs osambe. Puis il y a un grand merci comme ça à celui qui est derrière la caméra pour Herman, pour pas Tracy Prombelang, babi professionnel, réalisateur monteur. Donc merci à Matika Songo, gros bisous sur Goza et puis à Freddy Akimbi, gros bisous nayo. Pichu Mangaya, Papi Gen, donc Wambote Nabino et puis na fan nyonso balingara belle d'ABC qui est la spéciale. Donc moi na monga la mobo ya mwindu naturel donc voilà. Tous à moulaï fondate de l'eau, boye bien Fabrigaz. Préparer un nouvel album nae na kombo ya je pense to bi ya de se varaba tuté to bi ya cette oya de mbalo pe ko simba nango azo bimisarara batete on le lo donc pour laquelle celle qui est la spéciale a quitté sur le terrain ma belle penza ya moko ya ba chanteur artiste chantre nae na kombo ya 10 ya match. Donc vous comprendre que Fabrigaz vraiment musala qui toko po alors ça la musala bien misé batupé bien donc vous découvrir kalamingi était ensemble ngana bino donc vous a de citer quoi la randonnée na hauteur le banabino très chers internautes tantôt tout ça déjà tout ça naie artiste doit la mabele naie na kombo ya 10 ya match. Vous comprendre que Fabrigaz vraiment musala kitoko puis moi travail bien moi déjà artiste au saranaté puis banana et puis ozo bota puis de voilà na papa ne ba tel fils tel père tel fils donc voilà sans plus tarder donc déjà au pesa 10e match mbote. Bonjour. Bonjour belle dans la spéciale 10e match bonne santé. Ça semble aller yo moninde. Ça semble aller ndo Monica. Ok, mais santé à groupe. Bisous de rendre à Lola, Light Music Lola. Je profite d'avoir de l'occasion pour saluer mon boss, le maestro Fabrigaz, ceinture noire. Il y a un maître na bino nyonso. Maître banane. Un maître na bino tout. On a un chanteur congolais, y compris Ngamoro na kati, yende maître na biso, le maestro Fabro. Puis biso ce que toi ba Belève moi bien formé quand on a kata et belé na leli donc vraiment merci na mukubeta sur le parcours na yo l'autre ebi 10 match mon parcours na yo uta wapi donc ça la moi bien brièvement hein. Oui na muku ce parcours na ngeza moi bizarre hein. Et parler 42 ala na uta ndaku parler et na travail pena orchestre trotté puisque musique ngaza don ya famille et puis voilà. Et dans les cas orchestre quartier orchestre moi quand on la masse 3 jours na Lionel Messi et puis à part wana dans les cas je pas vient ngai soleil wanga give ambran na PCP mo de place azali après wana parler na beta ki suna kabulkino de lina tozaki na bataboche na mbonda chef de répétition na biso Jonathan Likompali ndali qui accompagnateur na biso titulaire et puis voilà na 3 jours les sous. Après on a Light Music Mbalama. Voilà. Okay. Donc là on est ça qui yo au na 4 orchestres à Fabrigaz. Pourtant il y avait pas mal d'orchestres. Il y en a orchestre va falloir pour Pesali, va faire Egola, va dire la Coste, va brigade Sarbati, va orchestre de belé hein, va jeune P, le la Fabro central donc pourquoi pour Nekaraï. Et puisque j'aime la personne de Fabrigaz sans qu'on flatter. J'aime la personne de Fabrigaz, même avant à intégrer la musique à maison mère. J'aime la personne de Fabrigaz. Et puis, on a parlé. Papa, maman, chic, école primaire, des arts humanité, université, aussi licence. C'est-à-dire, de quoi musique ça donne. Il faut et pas leader au monde que ceux qui n'ont donc rien de ma musique. Donc j'aime la personne de Fabrigaz et puis sa façon d'être. Donc na linga kandeye kota ki na groupe na ye po linga d'abord personne na ye eza lokwa na chic so mo na mo lobi non na linga cours mathématique te ato saline befort ndenge nini na cours mato tika lozwa te puisque nga lokola na linga la personne de Fabrigaz donc
oya ki okota ki na groupe na ye par fanatisme, c'est ça. Et là, liboso ya ngwana nazana fan na ye. Kuna muso ko lula soska ebe oyemba te peut-être ngoya. Yo katena aussi ça. Et puis à part aux la fan na ye, et ça boulot azaki na. Moi tanga ki maison tu dois comprendre bien te. Biso tu dois tala ye boye. Il y a ça na makambo. Et biso to comprendre. Bah nous on a comprendre te azoyemba ndenge mo oui, c'est ça. Tant on y place batu baza, okuti batu baza déjà makambo na bango. Il faut ça là. Il faut y en a un plus. On a un plus où ils allaient déjà été. Alors nous on comprenait, moi je comprenais déjà de la maison qu'il y a ça moi genre tant il faut dans sa musique, n'a hésité qui même pas puisque ils ont un orchestre té na aucun ne faire ça les tests ba big non yete talanga la 10 match. J'aime la personne de Fabregas et puis Aza maestro. Biso on a bien champion, les bandeli déjà. Je me souviens atuna, je me souviens to bien champion. Yemo atuna biso bo bien champion pour ani. Te biso maestro za champion. On a les bandeli dès le début. Donc voilà, na kota bongo pour na lingake pi eloko eza pena important à yebin de boulot. Aza vraiment maestro. Bo na teki ndeto ba mais bino bozala mi boyera tant aux orchestre ba éloge, ba louange voire même vous louer do ya des gars mais tant ka au pesara mu Congo et mame ko mara mususu critique ko boya edo à 100%. Oza la raison, il y avait avant maestro Fabregas, il y a pendant, s'il y aura après. Et aux ala après moi après moi n'a pas merveille belé ce qui après aux ala mais moi je sais que mon papa Bruno que j'ai sali apprenant tout le temps que la vie c'est le présent, seul le présent compte dans tout le bel présent biso to ya rabo azabo ce qui lobi na kozala nga un grand on lobi wana tika lelo na yebisa bino ke to yebi to mona maman ndenge le kalo actuellement na kinyo po yebi yango ke tout le monde veut être leader. Or que mon tournoi soit tel mon maman n'a ya bota mara leader. Et attends tout dans la Bible, tout dans l'histoire en ya politique et nous on a qu'un zamba ça donc ba chef bazala ba tupé ba la misal bazala. Pour se peut ba chef ne ba chef. So ba misal ba ozala ten. Et là on a biso ya ngwana mo kuto lobi non déjà. Biso tout bota mate tout ba leader. Mon batu misusu. Babotama po basala kaka makambo minene na sima ya batu. Apparemment na kina to comprendre te surtout na musique. Yango no monisco soko na light musique otali biso nyonso bien bana na chef na biso Ibrator. Tina petit na biso suka master na biso bébé buchu au mona penake toza bana o to wuti na bandako ya ba papa na biso na ba maman na biso. C'est-à-dire s'il y aura après Fabregas le métis noir et aux ala penake ye alobi bon ye tozaki na ye mais ndenge to komi boye esengi ke ye siko asala boye mena lobby soki lobby na kozala un grand botika lelo na yebisa bino ke aza maestro internet ba Hollande bana poto ba Hollande yo mambolo be puis kini bandeli boye ya Christian de Cornes papa S Rodrigo Maemba RMRV ba mana garçon complément de la nation l'homme invisible pas Hollande yango na lobby de la nation na bandeli boye soki lobby na kozala un grand botikanga lelo na yebisa bino ke il est le maestro de notre musique et puis aza maestro ya musique mobimba ya continent mobimba ya Afrique lui c'est le métis noir soki lobby na kozala un grand mais lelo mo na yebisi bino bongo na nini c'est que aza maestro ya continent mobimba po tie pe continent disama trop sur na prison et donc continent mobimba Afrique dans Afrique mobimba donc yé aza mystique au c'est là so moi Tokoma place wana mais tout ba vocal nini yango ko sala ke to yeba yo donc ouais ça que Fabregas andima yo dans oyebo test au sali mo le roman boy Fabregas convaincre bien te vraiment to retenir na rata mouvement ngazaki amour mobimba puisque nga test na nga ya mo mystique na sala test trop to sala ngo ya zaki na poto to ye ko intégrer orchestre et puis tangu ya yaki c'est-à-dire ayokanga na nzembo moko ayokanga na banzembo nyonso ba lead tout ya amour na ba ker nango na ba vocal ya bato embeli liboso entre autres Thierry Mugler ba Yasser Arafat et puis na vie na ngai Ibrator Mbuzi ya Maniema Yale le grand chanteur de notre pays voilà quoi amour mobimba yosko ko sala moi morceau muke karado moi muke sala yo ko pona nzembo amour ponga sona poni lo baki non na poni ka ona yemba bien yo pona na yem sona na ebit ça t'a sali ata sali hein tout le gars
Nano voiture tambola te na 3 pine. Lelo komisi nga question sans réponse nga yuyu. Marcel alingi na salela sacrifice. Kazadi na ngai Jacob asalela Rachel Terry alino mère. Carton za na un jour pona lingia. Amoureza contre David. Et long éternel. Panayo ou mélité, pourquoi? Na pourcentage à souci va découvrir plus de 1000%. Yamawa. Waouh. Donc, Toko Sadega, tu senti bien que donc, hasard artiste quoi. Donc, 10 à match, coup de chapeau, donc, bonne chance et belé. Donc, il y a un de ça qui est. Les Fabrikas Nzima, il doit retenir l'amour. Ezagi nyonso, coup de question, et qu'on s'allande peut-être. Peut-être ceux qui ont été chef Nabiso Ibrator, retour na ini ne salaki po bango to yamba ki biso. Pour Luka, oui bisa oui. Mingi ozaye, voilà. Ya oi point ozo ki biso menga na biso kezaki amour mobimba. Nga pena na sala test na banzembo wana tout. Voilà. On a profité d'abord on a payé sa mbote nanga na bana nion soit efficace donc gros bisous na bino pourquoi pas à celui qu'on appelle Melael Chita grâce Chita qui bolo lambe donc mon amael mutabandunduma bien pourquoi pas Alpha Isongo on a bossanité ma copine à Katimini donc Vicky Kambolo ba bisous na Gloria Kambolo pourquoi pas Flavie Benseke Mouto a simbi caméra de mon solo, Herman Emporio. Merci na eux, pourquoi pas. On a bandé Tracy Pro, na Leli. Et pourquoi pas Freddy Akimbe, Mbala Mbinga, Matika Songo, Mwindongolo. Donc, Bambote na bino nyon Seska Bozali. Et puis, là-bas, na poton so na moni mbala moko. Mon grand frère depuis Bruxelles, donc Vincent, Menga Vincent, donc Toko, donc la binonion so quoi, vous avez besoin de bandit de l'eau, pour boire quand il lobby en plein, merci pour la confiance pour ça la biso, tonto Djali toujours, donc voilà, 10 à match tozongelio, oui c'est so vocal nini, c'est la biso on a non, c'est la fan na yo, bana poto tout balon d'action na minito balingara yo, balingara pe Fabro, nga message bien Fabro central, donc métier noir. Nini cri nini sala na album o choli ka mado o saki baye baye we bimisa o penza o da meko tambola mabi tala wana disa match o mise a Fabrikas on est ana pipo au moins ana pipo eza epi na biso epi eza standard play c'est-à-dire album a mukuse ezalaki to yembaki biso na sote to yembaki chef na biso Thierry Migler epi na ngai. Donc voilà, voilà la identité. Binote bolinga ngoti. Bêtement mon c'est ça bien. Moi mais na tongelo temple na lobango. Na fukamela gayo tongo bebo kwa me kumame me bubebu kumama za mobile libala. Pene pena nzambe. Voilà maestro. Skongala ya boye. Valeriano ezalaka na talo nango te aime kasi na bolingo na tiselinga ngo na mosabibu bebu na ngai yoyoyoyo Hervé Zianda aime tala lelo yo bubebu ano tokomi elilingi na nzoto yo wilika emalto nivel bless banga janobi nanu nga tantine kole na bali eme na bougeon moi dimi so habito bandela net to bandela. Oh, ils avaient une éthique qui beaucoup sonné pour vaincre. Ils ont petit soit bien bandelo et mangonde. Nango te valeur ya no ezalaka na talo nango te valeur ya ano ezalaka na talo nango te ya bebe kasi na bolingo balatiselinga ngo na mosabibu bebulanga yo Christelle ya bananga ye. Voilà, waouh. Donc tout sentir omoni na ko expliquer que biso toza ba level toza bien formé. Yango nazo yebisa batu base l'album na biso l'album du maître to kota masolo ngabite donc je pense
dans le côté où déjà malamoro je pense c'est leur nini 10 match au bombe la fan na ye na 4 albums oyo nouvel album oyo Fabro métier noir azobimisa d'ici là ba surprise nini wana ngana be on surprise te wana eza omoni ne ba bombe omoni makamna salaki na ana pipo ezaki eza makammo boye eza maman nzambe. Moi je vais pas chanter avec ma tête. Ana pipo je vais pas chanter avec ma tête, je chante avec mon cœur. Ndenge na je pense na ebisio ki ata na yembi vocal moko. C'est-à-dire ata na yembi ke chéri na nga yakae na nzela oyo ara chéri na nga yakae et puis jour je pense ma jour nde bato ba yo kangai. Jour kaki ma jour bato ba yo kanga et puis to bossa na te adage mikolo ezake chacun a son tour chez le coiffeur. Tout le rose ngai botika kaka tour ezala yangai. Dit ça match pe moi quelque pas moi mon européen moi belé ki bongai pe moi trop hein. Fabro ku tapekisa makambo na po au monique ndenge o album manine simbaki ana pipo betaki et simbi donc je pense que simba tout ko simba bete ezala nango ba musu pe bete pe ba grand chanteur a sali pe simba o kuna pe boye pe déception. Dimi donneni po tellement moi dimi. Tellement moi muke donneni. Tolo ba to bete masolo to ko ko na oui. Kolba kuma monzo banate loko le simbaki eza eloko eza par hasard eza te nous on tâtonne pas on connaît le métier. Tu es métier très bien biso to tâtonner te. Yango na biso que jour je pense en les album te. Les albums oui. Single te bon les albums na bien album te na nini. Pour album ezala au moins ba basala album na bango ezala nga ndenge album na bango le bosser ezalaki. Parce que o eza ben album te ezala ngo. Attends net banet. Non, on attend comme dans le biquet. Au moment où on a fait l'album, à ça sur deuxième album nae, au senti qu'ils ont encore marmozé un album à l'ibosso en zongi. Problème, il y a un autre qu'on a le biquet. Ils appellent un album on a un bord mot. Mais c'est l'album du maître. Pas tout c'est fait la moins trop trop. Toqué ni na ya. Oh ya. Ça moqué parce que mina moi souka donc voilà. Non, tourné. Les tours ah. Pour yo hein. Oso mérité qu'on remplace Monsieur Franklin. Non, il m'a bouillé. C'est bon. Remplacer Monsieur Franklin. N'habillé à $100, mon amour. Comment tu sens un coup de chapeau dans la Fabro pour y me déjà. Oyo boya c'est un complexe. On a battu Junior Galliano, Jorcelem Baki, Maître Lola de Bruxelles, Batutu et puis vient ngai Pastariki Muzembo El Manitou de Paris, Mylène Onguba Ali ya mère Brian, Mylène Onguba Ali ya mère Brian, Christelia Bantuka merci vraiment. Ce match comme le manque de wana bon ça monter ba fan et pas fan. Pourquoi ba benga odi ce match? Pourquoi kaka disi ya match? 10 match nga mutu na mipesa kombo wana te ezaka ba fille monde bato wana benga 10 match bano benga 10 match na quartier na biso nga na mona mbanzalemba awe na yolot siko ngane na ya yolo na somba pe na mabelangwa yolo yo mona kaka babenga nga pe na tuna ka poni 10 match ba bino po ba 10 ba mona ke ba 10 match tout bazala na posa kaka équipe na bango e gagner et puis bazala meilleur distributeur au monika donc nga na tuna bango ba répondanga bongo. Et puis, ce qu'on a commis, on comprend pourquoi on a 10 matchs. Et on a lobby que, je pense, jour et bima jour, tu vas voir kangai. Sens-toi à l'aise, hein, sens-toi à l'aise, attends un moment. Ouais. Il n'y a pas de souci, donc voilà. Moi, morceau, moi, Gréco, ça la tokos, donc. Moto yo akokaka te moto fime penene kasi ya milingisi na ye pa ya fimeur so na ye nini liwa to bomoy Patou soda nanga tant pis pour les jaloux ataba lobi oza mouravi nanga yanga amour na pesa yo yebi bien motema nde témoin bapasi amour nanga mama
pasi amour nanga motema nde témoin ya mabe nyonso monisanga naboya kutu kolobela ngo na miso ya bato imaole wowo miche mignon gaz d'Europe toke lifaba mama benga yo te makende amoni oyembi sango bolingo nanga kuvele gata ya bato oyo basali crash n'avion nalingaki olakisanga nzela bolingo mpo ngai wana nayebaki te nakanisaki ozalaki pomba na bolingo nzoko zai yolela ye mawa ye lifobo telemakende Sébastien na tango mpasi nga nalemba yo te lelele guya maisi na kopa oyanga bolingo ezalaki na maboko no nazalaki ya yo onyongi nga yo komisi nga nkele sundoli nga lela na yo ana pipo nini donc voilà nazangi na eloko loba quoi nayebi te nazangi eloko loba nayebi ke ezala mbala suka lelo te tozwa osusu prochainement soki nzambe permettre tozwa yo donc voilà napesi grand merci comme ça mon pasteur Willy Bola et à tous les pasteurs de l'église La Borne, la grande communauté église La Borne, donc que Dieu vous bénisse encore abondamment. De gros bisous je fais comme ça ma maman Anne-Marie Limenga, donc à tout le monde voilà. Moi qui te vraiment pour chiter déjà, moi quelqu'un dédicace de Basuka d'abord, pour les fans Nios Fabro et puis il y a yo moro 10 match. Non, bah dans les fans tu as light music, tant tu vis light music, bâton d'ambiance dans tout le monde directement maestro Fabro sentir noir na biso, batuto mbaka. Et tous en studio, tous à l'album na biso na bino, et ça je pense. Ngana lingalo batte les albums, mais c'est le moment boy. Mutuwa ko luka sala makambu plus que maestro Fabregas na opese conseil asala ka maramne bien ndengene so que le sala o na sala ngokaka pona mai loko neti moi tembe sort ya mutuwa na caméra pene fozwa nga place sort ya mutuwa ne ozala nécropole so que ngo sama mloko la maestro Fabo sort ne ozala nécropole et puis na ba chanter nécropole banana AVC te sort ne directement en nécropole siko pona batutu. Oh, bah, il y a biso. Ça dit, lève bien formé un maestro. Ceinture noire, biso, tu as ceinture rouge. C'est-à-dire, so le gosse marambo, non, ça la 10 match, on a banane ko le batte mikolo comment on le bat. So le gosse maramne, on a contré. So il y a Joe on est aux la scène Pepe. Différence est on a dans au looking ne to ça malwa maestro ne corpol. Le roi biso lève na so eza scène Pepe. Toi dans studio tout ça là, je pense na biso. Et là, je profite de l'occasion pour saluer Christelle Yaba. Merci infiniment à toi, Christelle Yaba, Hervé Bamana, garçon complet, staff Global Control Mobimba, Mylène Ongouba Ali, à mère à Brian. Nous avons insisté trop là. Dans ma soeur, on a boit qui est au talamoto. Ali, à mère à Brian, Mylène Ongouba. Et puis, il y a Eti Mboukou, on a grand frère dans Mouningande, dans Botama, Georges Selemba qui, Florie Mignon, le formidable, Maître Lola de Bruxelles. Il y a Christian de Cornes, Papa S. Les qui n'ont eu, il y a Christian. On a la côte sur Nyongo, là je pense, Bima, jour et Bima. Au bandoé, Maliboso Bilo Nangaï. 10 match. Et puis, na Bagos Nabiso, na Sima caméra. Herman Ampor, c'est-à-dire, ce bon nom là, Azaki to comment éviter. Bota moi si. Voilà, et puis, on a salué Batutu Yayolo, maman Sanatu Yayolo. Petit Nangaï Bogar Marcelin, on a petit frère Nangaï. Et puis Master Nanga Adonis à 2 pièces. Et à mon connaisseur Yolo Mtalegi Azate. Adonis à 2 pièces. Malgré Azate, on a vendu à peu Nanga. Vraiment l'élite, tout le monde dit donc rapidement numéro de contact. Donc les Anglais de Yolo, Zulu Banatua Yolo, Batouba va contacter 10 match. Ils ont 00243 89 59 017 76. Donc plus 243 89 59 017 76. Et puis je salue ma fille chérie bébé Toflan, Nalinyo Mingi, Roma Flan, Laoulunditisa, Kevin Kaembe, ya Kofi Ditu, ya Willy Kaembe, Alto Nivel, Alto Nicho.
Lika Malton Nivel Alton Nicho petit na oye 10 match. Na maintenant le bateau ce qu'on a comme le bapo. Je pense tant au bima. Mutali bosso za fa nanga uzayo. Ça va être chaud bana tout ya yolo hein. Et puis na bossa inte DJ Avatar. Ah toi na qui des marques. Et pas boss na biso Bruno Chanda qui des marques. Et puis Sephora Bokanga. Sephora Bokanga c'est gars ça na boakae. Bah tout balinganga et puis voilà merci na yopé donc voilà. Et merci aussi à toi d'ici à match donc plaisir à trop Zaguer Oyambayo. Aussi ndeko pa pembe na biso to santé pega talent et dégâts. Moi quelques dédicaces na ba bae ayo et ça moi bien. Ce qui njambe te mobulu maka. Ce qui njambe te mobulu. Je dis quoi mam. Mais on a ya carte depuis Paris la moto trop pena. Tu la rappelé Charles Nzola dans les lots forts. Yo bibiga système wana bibiga jeninga za la racer na bibiga chez wana kana sala la so ça betino chez wana et ça nga pe bien pe parfait zo la papa na gradi parfait zo la papa na gradi ba iso ambo tenu na trop pena ambo tenu na trop na lo fort vena ngai sans yo pena na parler ma plein mobulu talaka yo pena bo santé amigo Jaman leader Lovalova kolo ba chéri baba ya Lovalova trop Lovalova trop numéro na ngai eza 00243 81 071 57 88. Bon, numéro est 080, pardon, 00243 81 071 57 88. C'est bon, merci vraiment Nabino. Eh bien, très chers internautes, Romina Souka vraiment Babi, et Mission Absalelo, donc merci à trop. Quand tout le monde est moi Coco Sezali, donc beaucoup mélangaï, na page nangaï, la spéciale 1000 fois canon toujours, donc voilà. Puis bon, restez toujours fidèles. Na site Nabino, site jeunecleboa.com. Sandra Baoba na Luanda. Nanouche Kamai na Luanda, Harmonie Le Marit Kapinga, Clovis Bakuka Boss Live, Plata Nzanza Anzanzos, vient en amour coaching, étudiant Pichombinza Boussole, étudiant Pichombinza Boussole. Et le moment, Ezara, identité amigolote. Voilà, Noé, Zalakala Talolango de Aime, Lazina Bolingo la Tisselingo, Namosapi Bubebu Nanga yo. Hervé Zianda Aime, Talalelo yo Bubebu, Anoto comme Lilingi Nanzoto. Merci, dit ça match prochainement Torozo, Soussou va permettre et donc merci Nabino Nyon Souanda qui savait une attention soutenue, grand merci comme ça à de la nation, merci à Papi Gen et merci à tout le monde donc Bolanda Kibiso, restez toujours fidèles et puis branchez, scotché, na site Nabino site à jeune Babi, Moussala qui toque donc jeunesse qui toque donc ben télo donc au Sambeate quoi, merci vraiment Nabino Nyon sort au Bolanda Kibiso Bolinga Biso continuer toujours Kolanda Biso, voilà, suggestion, conseil, toujours le bienvenu. Donc voilà, on se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Je vous love tous. Des gabailles.